Mon pépé, elle est qui m'a cassé. La mazela, Nangai, Bilbangombe, elle est qui m'inaï. Yakomata, Nakozangate, Kobela la Kombona yo, Pona Ziango Fele, Nasekulusi. Sur www.bomokoyamboka.com, site d'information et d'actualité à diaspora et à République démocratique du Congo. Tozali on a toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nous informer bino ba information nyonso o ezakoleka kati na République démocratique du Congo pe a on a kati diaspora. Toujours dans le cadre de problème, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles nyonso oyo koleka na kata diaspora, bomoko ya mboka ezali toujours wana présent pour nous informer bino et sans oublier aussi présence il y a oyo ya bengami JBK MM sima ya caméra. Le loto yé vraiment awa toujours na mboka oyo ya Liège na situation oyo ya pasi na motema maya miso ezali kotanga toza kolela ba mama ya Liège baza kolela ba papa ya Liège pe ba jeune nyonso baza kolela na ndenge moko ya kosakana na yango te na situation oyo ya makasi ya kosakana na yango te ekwe lisusu na kati ya communauté na biso to ya kituru ya liboso to informaki bino situation ko elaki biso na Liège to zongi lisusu to beti 130 km to uti na Anvers na mai na kolela na pasi na motema na likambo ekoyeli biso na kanisi bomoni bino nyonso pe bozali komona bino nyonso na telemi liboso ya cercueil ya ndeko na biso oyo atiki biso kombo na ye Roger tokobenga ye papa Roger tokobenga ye yaya Roger to tokobenga ye noko to papa Leki po ete azali mwana mokete azali vraiment mokolo oyo akomi déjà na plus de 50 ans papa na biso problème ne koyelaki ye tokolanda yango kalate mai na miso ali kotanga tokoyoka ba témoignage ya bandeko oyo bako témoigner pona bango nde tokokota na mozindonga na kosala conclusion pona ko beta lisusu sete makasi na douleur oyo. Restez toujours connectés sur www.bomokoyamboka.com. Patrick Momo Digital na Suède azalaki informé na ba nouvelle oyo. Oui, bonjour papa. Bonjour Ndeko. Ah, toza awana mboka na bino na Liège na situation oyo grammatique et zui biso pe frapper vraiment communauté na biso. Tolinga koyeba avant kokota na mozindo kombo na yozana. Comment on a Kantal Kaongo, Talajan. Ah, papa Kantel Kalolo, est-ce que o yebi ndeko o ya uti kotika biso malamu? Na yebi aza ndeko na biso to mona kae, awa na kati ya Liège. Mais nandenge liwango ye en tout cas eza kokamwisa biso nandenge kutu bakangi tozo kamo. Papa, pendant 2 minutes, likambo est frappé bino oyo. Et ça là qui n'a pas. En tout cas, ngana za ukene nanga ma misala nangai na samedi ba bengi ngai na pasteur Charles Mpo ya ebisi ngai ke non kuna na centre na yoki kende na biso moko aza na problème kuna akufi. Na sali bala moko demi tour autoroute na tiki misala na ke kuna na kutani na bande ko mususu ya mindele to bandi ko landela likambo ngonde ba ko annoncer biso ke non na koti na kati ba bisinga non oko tate benga na office des étrangers depuis jour wana ti lelo yo tozo landela ngai na ndeko na ngai Pascal Leka tozo landela likambo ngo de façon que toye bandenge nini ndeko na biso akufaki na ndenge toyebi makambo nyonso wana. Est-ce que possible oyebi un peu ba détail akufeli ndenge nini azalaki malade to babetaki ye to akufeli ndenge nini babeti ete wana elokuta mabe babeti ete omoni kotindika mutu na mboka eza ba procédure moko eza traumatisant donc ereye la kayo mutu faza na kamwa na possibilité moko ko résister mais ndeko avandi awa depuis 15 ans donc bakangi awa mbila na biso bayebi bamona ke bakanga ete ndenga koyaki malchance bakangi mais akoko kendete ndeko amibomi ndeko amibomi ndeko amibomi. Est-ce que tu connais comment on a Pascal Leka? Papa Pascal, toza na mboka na yo awa na Liège ndenge kaka tozali kotuna toujours bandeko nyonso na émotion pe situation ya pasi oyo ezubiso
tant que vous nouvelle oyo papa émotion ezalaki ndenge yo beaucoup ebika ke soki sango ya libo yo kiango ezali surtout na buto oyebi mona kiye bozalaki kovanda na ye ezalaki malamu te ntango ndeko na ngai Cantal donc bayebisaki ye liboso akendeki na centre directement atie ngai en relais abengi ngai vraiment tozalaki biso nyonso to bouleversé ezalaki mpenza malamu te. Oui, situation est vraiment malamouté. Papa, tu as vu une nouvelle qui est vraiment ami Bomaki Nakata prison. Est-ce que vous avez une confirmation ou sauté ou ils allaient contraire na ou ils ont est-ce que babeta qui était est-ce que maladie tous les cas moussou sauté ils ont vraiment commis bon. Oui, ils allaient a priori ils allaient commis boma mi bomi ils allaient qui maladie mais comme tu es bikobeta, on n'est pas témoin à kobeta. Tu es bipso que tu es bagimbason sayo babeta. Bako kangayo menote, bako tiayo vraiment na mouvement. Alors première fois le là zongi saki a monaki ndenge ba mema qui est ndenge ba traitement zoki kuna traitement zoki pour la première fois donc ndenge to ba information est sûre parce que faut pas tout jouer avec information tout ça qu'on le compte par-ci par-là. On peut l'information assure toujours et que Azalaki déjà traumatisé en tant qu'outikuna et que Baeko a annoncé qu'il y a une deuxième tentative à Zonga donc Azalaki malabouté et toujours confirmation dans un épisode de sources sûres que Azalaki vraiment démoralisé du fait que Maman P a été Kokufa dans le Congo donc à mon avis que Azonga les sous Maman a été Kokufa hier sous Bazozong qui ça y est donc et démoralisé qui est Tika qui moi m'a commis l'ambassade m'a appelé aujourd'hui que mon candidat on a organisé c'est comme déjà la famille na Kinshasa donc à mon avis qui a commis de konaye au bazar qui na chambre bongo alobi vraiment moni tinamoko azongate pour kozongate au moins mi boma donc ndeko a bongisa ki liwana ye a commis lettre atiki esika ya voisin na ye ya chambre na kata prison kaki na armoire moni ba atiki na l'armoire na kata ya chambre ce n'est qu'après tango bayoki ke ami bomi et que corps ebimi a eu présence d'esprit qui a talanga contrôler armoire na ye c'est là où à côté qu'il est très loin a commis à yebisi ke ami bomi parce que na moni tinamoko ya kozongeza est-ce que ndeko za marié à ma connaissance non. Atiki bana? Non. Oui, tu es vraiment dans la mais eza douleur mo, eza vraiment nouvelle moko, il y a pas si nakanisi to landi ango to la conclusion na suka pe to ko meka pour expliquer ba fan na biso nyonso pe ba peuple congolais partout na diaspora situation oyo et ko libiso na mozindo na micro ya Séraphin Kachama. Tu restes toujours connecté sur www.bomokoyamboka.com de vos informations. Bonjour papa. Bonjour papa. Est-ce que tu connais Bakombo na yo? Ngai komo na Ndeko Philbert. Ndeko Philbert papa toye lisusu awa na mboka na bino ndenge na uti koloba toujours na bandeko o na uti ko yamba awa. Tango zwaki nouvelle oyo ya ndeko papa o santaki ndenge nini? Vraiment ça triste, trop triste pour papa Sayo akutaki na moninga mona bis et puis bala musinga na 10h na 10h wana tango ba bisinga un certain Gauthier à Kofi moto abengaki nga ebe kombo wana te nga na yebi kombo origine à Gauthier na yebi kombo na Gauthier tezali Roger alors koko manaye papa Roger nga komi awa na Liège donc ngam na memaki na Liège to vandaki na en Allemagne azalaki bien, azalaki au sale, azalaki maramusu très bien corraisonné, maramusu bien. Et puis musala ya kokufa alobi akoyi kobima nga bien ngala fana na Liège na memi na Liège. Koko na Liège pe esa ngama pasi to vandaki na ya comme fréquenter nga na Ribayar awa et moi na nga na âge à 3 ans, non pas 3 ans, 6 ans ayebaki un jour to cha peinture na ndako pour auto déménager. Ayebisinga za bandeko na quartier na ngai po ya na quartier kangami nanga na poto to na Afrique donc pas ina ko comprendre que azan ndeko nanga et puis azan ndeko nanga susu ya makila mutano na Allemagne bo vandaki na bandeni to vandi na ba 92 13 14 15 et ça déjà plus de 20 ans na poto a oumeli et puis na regretté pour na yoka lelo que azaki na séjourté
pour nzamba saki grâce na mona na débit à moi oyo pour to kabona kinaye na ba incompréhension na sens ki na zala bande ko na sima na bino na bunga na kenaka Angola na beta bale boye na salaka boye kombo na Gautier yango bazopesanga Gautier pour na bo beta bale gauche alors na kenaka na loyi bande ko na ye ba yaki ba komi ba lettre ba pesinga ba photo na memi na retour na Afrique ko kabwana biso ko kabwana ye yangwana. Papa nouvelle oyo kweli biso conseil nino ko pesa na bande ko bazotala biso o bazape na problème amikanda baza ko mitungisama ba idée ko mebele na mutu ba mibwaka ba miboma to basimba kisi papa yo za liloba nino ko loba. En tout cas na ndenge ya mwana na Nzambe lelo la pesaki sujet na église to na prière na mona ke bande ko mususu so total na mukana na Ligue 19 Nzambe azolobela biso na 10e passage ke ayaki pona bato bazaki babungi. Or toza bata babungi toza bata na faute bandeko baza na pasi wana peut-être Nzamba ko sala na canal ya mutu mususu na canal ya mutu mususu esengi ke mutu wana batia oreille ba yoka ye soki papa Roger ayoka kinga tozalaki na ye na lobi ngam na memaye na Liège ngam na memaye tozalaki na Sainte Marguerite ngana za na Bayard tozo fréquenter soki to bunga na kité ngana ngao aider peut-être Nzambe asalaki ngana aider mais alingai koyoka ngapete yango na loba na bandeko mosusu soki bazana mutu aza pembeni na bango azoloba likambo batia le toyi bayoka epo Nzambe asalaka na mutu nyusu tute asalaka zwaka mutu na ye moko nenga zwaka Moïse a aidé bana Israël akotsa bana na Israël alors mutu pe akoki koya pe pa inaye Nzambe atindie kine aider bato wana yango na loba na bango ke soki bazana tozana problème na surtout na communauté na biso tozala oyo bazaba benga mité toyebi ozo expliquer mutu likambu na yebi soki mutu azo expliquer likambu ata oyebi ne baloba na lingana na biso mwana mayele ayoka ka mingi avandaka na se pe ayoki asali conclusion siko papa likambu ko biso ba famille na ye baza au courant o bazali awa na poto to ba azana famille pour n'engue bolobike azana mwasite azana banate quand même ba yaya ba leki ba noko batata leki na Allemagne to na Allemagne na France ata moko azate te en tout cas soki na lobi nengo na zamabe ngana yebi ke na kendaki na saki démarche en Afrique awa na poto na yebite na monate pe alobi langa te via lobi langa likamba Afrique pe na saki démarche Afrique pe zalaki exact pe venapso sayo a ko témoigner poto so na tongo alobi moi sur au monaka wana ngape na monaka donc plus de 20 ans boye bani na ye oyebite so ka na relation awa na poto membre famille na monité azaka na ba fréquentation wana soki ba ma famille ye peut-être aki na sibananga membre famille en tout cas na monate na monaka ba fréquentation kaka oya no fréquenter oui kaka ndenge to yebisa bino communauté nde simbi matanga oyo ndenge tozali awa famille zali kaka o tozali na yango mama azali o tozana na bango ba papa bazali ba o tozana na bango nyonso nde to komi na bango famille ezali kaka te o abotami na yo libumu moko nde ya kolela yo tangu musu tata no kolela yo te tangu musu mama no kolela yo te mais communauté nde ko simba yo yango bomoko ya mboka esengi biso tozala toujours lisanga papa na biso liloba soki ezali kaka ningo lobi lisanga toza lisanga ya oyo balobaka na ba théâtre na ba bilo musona ko lisanga bazoba te lisanga ya bana mayele lisanga ya bana kosangana donc tangu likambo yaki vena ngai sayo aza mwana njili aza na yebisa ki non ve sayo ko yeba ye kombo ya Roger po ve sayo za mutabale Roger beta bale batebele ba yebete ndenge babenga joka mais aki joka azaki bina joka azaki mobeti bale ya solo po soki etambole pa mazo tambola au monaka ke muto na lokolo gauche abetaki bina bale ya solo donc ya solo to yoka to kangana to za la kati tango to zwa problème to komaka boye po za trop tard soki to moni muto na pasi to sala to fréquentaka ye to pesaka ye o eza un plus pour peut-être muto ngo perdre mutu et comme malamu donc merci bien papa nanga merci papa to lingi to yeba bozui vraiment makambo na maboko ba démarche nyonso administratif ndenge pe tozali awa lelo awa boza banani biso tozali membre ya solidarité congolaise ya bana Liège donc tango likambo ekwei to moni ke ezali devoir na biso ya kosala oyo eza nécessaire par rapport ya ndeko na biso oyo ngai nde mokambi ya kamwa lingombo oyo eza association moko de fait parce que tu croyais kosala autrement te oyo aza ndeko nanga Pascal Leka
yende aza mutu epe ya kala awa ayebi ndenge makambo tolandelaka makambo motindo yeli biso donc yende azo kosunga ngai kosoutenir nga pe na kati ya ba démarche. Papa soki olobi ke ozali mokambi na lingi vraiment c'était betama pe tozala un peu clair mokambi cela veut dire ozali président ya association. Nazali président association. Ndeko na biso ye azali vice-président. Aza vice-président ya kati ya association. Bosikoyo tomoni lisusu bilombe mibali o mibale batikali na sima bango baza na kati ya association to nanu bakoti na association te to baye ko tia bino maboko. Bango baye ko tia biso maboko baza na biso totambolaka na vivre ensemble. Soki likambo ye toyebi bato nini tokobenga baoyo bayebi baza sensible makambo wana bayaka volontairement. Bosikoyo ndenge ndeko makambo oyo ekwei azali na famille te. Bosikoyo makambo etali lokola mosolo to finance ezali kosenga bo so organiser ndenge nini ezali cotisation ya moto moko na moko ou bien ezali l'état to gouvernement muta pesi bino na lingi na tuna un peu papa mutuna soki okozala na réponse oya kopesa ngai. En tout cas, na niveau d'abisso dans la communauté jusqu'à présent, d'habitude, moi collecte salamak. Ce qui mutu akufi na Liège awa azalaki na biso awa na contrairement na kao yo izinde kona biso na centre fermé. Alors tango ndeko akende azwaki sango wana tokendeki directement na centre fermé pour na kozwa responsabilité. Centre fermé nini? Ya votem na Liège awa oya ba réfugié o bakanga ba réfugié pour na bazongisa bango na mboka. Alors tokendeki po moni soki Tobi Makate et Bembelinga zala ya l'État. Donc tokene ko se présenter comme famille. To komi ko to bino biso to limito zo nzoto ya mowe en charge. Alors to zala ki na mitu na biso to bito ko sala nyonso biso ko to zo nyonso en charge. Mais il que to ego sa bango na lobino akufi e pa na bino. Donc c'est à vous à prendre en charge. Ba frère Nios. En tout cas, discussion de la IPT, basui en charge ba frère Nios. Donc, cercueil, basombi cercueil, ba makamnios, basombi mabelewa na Ersan. Donc, Nios surtout, ba couvrir en les problème tout ça, ça bango mingi, bas en contact na grande sœur na yo na Kishasa. Alors, tout joie qui aide en déconnexion parce qu'il y a ça, moi, na baza quartier mon Nanjili, de appeler ça biso numéro, il y a ami, il y a grande sœur, il y a gaucher. De pesa qui ambassade, il y a Belgique numéro 1, de contacter grande sœur pour appeler sa autorisation, to enterrer Korao. Donc, awa tous en autorisation, puis il y a grande sœur naie, et puis na office des étrangers, il y a Belgique pour tout le monde. Doyen, bonjour. Bonjour. Moi, message moko, il y a une situation à Mawezu biso. Ngai komo nangana no ezali loyimba paisenele nazali ancien et à Liège nazali donc ba doyen nazali près de 25 ans au situation comme le biso il est normal que ambassade na biso abiba asalisa biso bon to vandiawa représentant ba ko ambassade to boni été ezali ba wa mingi to sengi asimba association na biso de façon que au décourabiso a eu des difficultés tout ça lisaye pe la famille kuna au aide biso to kozwawa to ça lisa pe famille na Kinshasa de façon que ba mona biso lokola toza ba nyamate toza bateau toza li organiser awa il faut ambassade a été biso. Merci. Merci mingi to komi presque na suka ya émission na biso. Mais avant de commencer à souka, to komeka un peu ko beta moi c'était kolobela muke situation oyo ya mawa ezo tangsama ina biso ezubiso ndeko na biso oya uti kotika biso papa na biso Roger ndenge toyoki témoignage pa ya bandeko azana famille te na poto azana mwasi te pe bana te mais akutanaki na situation moko ya pasi na nzela contrôle, il y a la police, peut bakanga qui est bakendaki na ye na centre fermé, autobengi prison, pour bakende ko refoulé ye. Kasi situation za ko leka na mboka, eza vraiment pas si soko zana nous stabilité na mboka, ndeko na biso ko kakite ke ba refoulé ye na kati ya prison ndeko ami bomaki. Ami bomaki ndenge nini alongoli ba la scène na ye oyo ya basket, ami kangi na kingo, pendeko ami bomi na katia prison mais avant de quoi mi boma atika ki lettre
message oyo ekomiti na Kinshasa pe etangami na batu nyonso situation ya mawa o ndeko atiki biso komiboma na kati ya prison ndeko na biso congolais pona mukanda yango toto kosenga na bandeko nyonso oyo bakokozala na difficulté ata ya mukanda peu importe problème elekela biso mayele te tomiboma te tobebisa nzoto te tobebisa cerveau te pona babien ya mokili po ete tout est vanité vanité de vanité tokutaki nyonso na mabele tokotika nyonso na mabele vie eza kaka na poto te bakoki korefule yo vie pe na Afrique eza kobonga bandeko baza na Kinshasa baza pe bien kokanisa te ke poto eza paradis poto pe toza kosouffrir nzamba abatela moko na moko mbula oyo toza kokota ya sika tokota yango na joie na bonheur na bonté na paix nzamba abatela moko na moko et joyeux Noël à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Garçon a confié à se suicider. Par contre, ma préféré, il faut y aller à la manifestation. Il y a Mindele, il soutenir il y a le Mingo, le Bibo. Après tout, ça sert à quoi? Il y a ça. Il y a le président. Donc c'est oui, kaka ndenge tolobaka ke bomoko ya mboka ezali bomoko unité lisanga toza na posa pe communauté na biso awa na poto na diaspora pe na Liège partout dans le monde toza la bomoko tolingana toza la vraiment na motema ya bo papa ya bo mama pe ya ki responsable tango likambo zumoto ya kalela tango mutakufi kabola mawana kasi so kaboli mawana te ezalaka pasi na kanisi bomoni événement o eleki eza ko lakisa ke communauté ezali vraiment divisée na tango ndeko akufaki eza na groupe abatu oyo ba rejetaki un peu likambo oyo yango moni ndeko na biso aza ya kosilika abimisi batu wana libanda parce que l'air matanga koyaki balobi muto asa kufi to koya ko sala nini eza pasi ata muto akufi bible ko esa biso tolela na ba oyo bazali kolela peto sepela na ba oyo bazali ko sepela. Tout ça qu'on continue toujours sur www.bomokoyamboka.com. Restez toujours connectés. Ne vous news Yassika. Moment digital na pointe azalak informé. Tout continue. Tozali awa na kati ya pompe funèbre ya Liège et pas au corps ndenge na ebisa kibino ya ndeko na biso Roger Elali papa balobi ke yo mutu okoki kopesa biso un peu programme ndenge nini ezali est-ce que soki to longwe awa na pompe funèbre bandeko bakokende wapi pe enterrement ezali ndenge nini pe programme eza ndenge nini tina suka en tout cas programme eza fixé boy lelo ba visite ezali awa pona nzoto liboso nzoto ezaki kuna na cimetière na funéraire mususu to sengi ba chango apo tozaka mwana espace tokoko vanda wa ti 20h lobby na 10h toza na réception awa messe ya funéraire mais osala na pasteur Padjo et pasteur Charles Mpoi après wana ba okunda ndeko na biso na 11h30 bino moko webi ke toza na période de fête to lingite ndeko na biso aumela pambate osikoyo olobi e kokunda na cimetière nini
na cimetière à Herstal awaka musikate. OK, wana na Ernin. Na 11h30. Après wana siko bato ba okuta na wapi? Tokuta ne pas papa Ambroise, batnyo so ba yebi place wango. Tokuta na Liège na papa Ambroise pour tout se recueillir. Nakanisi toyoki biso ce programme toko passer toujours micro ya bomoko ya mboka epa ya bandeko mibale misatu o bazana posa ya kopesa témoignage ya ndeko na biso Roger o ya tiki biso. Restez toujours connectés sur www.bomokoyamboka.com. Oyo na caméra et simbami na yemei ndenge tolobaka peut continuer toujours koloba JBKMM, cela veut dire moto katina molimo. T'es au refrain, non? Ça dérange pas. Monsieur Koutona pour la Ban Poto, Ban Afrique, Ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban Poto, porte sima bakani, bedi batutu liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut saluer le ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour nous retala événement à Kisasa. Famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awaka na bomoko mboka. Ekipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso.